Identité. L'importance de la carte d'identité. Il y aurait tout le l'auto réfléchir parce qu'il faut dire que les lots enrôlement ça au sala mabobi que na Congo le lot mablo que belé toujours vivre car na ndenge ya provisoire carte d'identité provisoire même na rolia bazo pesa bino bova na ga bon boz la so gouvernement ne yende bo rolia bien c'est à dire toujours vivre na makambo tout na provisoire côté mosusu sous réserve yango yo le rôle biso na matin 7 ba réalité tout ya mboka ou tout to akomona na ba quartier na ba commune to zwaka yango to yango awa pour tout traiter ba vraie réalité il y a ba congolais d'une manière générale ba kino en particulier to bilelo to le belali kamboana il y a importance il y a carte d'identité pourquoi ti le na mboka na biso carte d'identité ezalakate lelo il suffit au matin na ba taxi bis il suffit au tambo la batine de la ombongo komona ba carte tout ebimaka carte à mapa ba carte nguba ba carte ya nini tout ba carte ba croix rouge ya ngum tezwaka esika alors pourquoi mboka na biso mboka monene boye ti lelo tout ce qui je crois na carte d'identité ya surtout tout ce qui carte ya maya pondu mototo ayebi ozaki na deuxième république mais juste après ba biloko tout comme yaka provisoire na provisoire est-ce que c'est normal na pays le rôle à Abuso, pays monnaie RDC, tous a toujours na bilo comme provisoire, tout ça, l'importance de la carte d'identité, on est moment à lelo. Alors, sans plus tarder, dans un m'a invité monsieur Henri Mutombo, na lobi azali chercheur et puis écrivain et puis azali cadre na SUD donc chargé à budget. Monsieur Lotu SID Mutabomba ngo monsieur Henri Mutombo. Mbote. Mbote mingi ndeko mos. Mopanzi mosango monene ya Congo na biso yo musala ozo sala eza malamu mingi kola musa baibalali parce que to lo on en français éveil patriotique éveil on est dans français to lo on a lokota na biso ya lingala mono kitoko nzamba pesa biso omoni sujet oyo lobito sola le sujet moko très vaste et très profond évidemment importance il y a carte d'identité namboka olobi bien identité il faut ba identifier yo que oza congolais ba identifier yo botama na tata congolais botama na maman congolais Congo oza mabele et ba koko na yo alors ba carte ya identité et ba bandaka nan ko sala recensement tango lobi que carte depuis à Mobutu ba sala kana no recensement parce que faut que ça la recensement pour ça le recensement boyebi que ba congolais baza boni ba congolais baza motango boye tango boye bo recenser ba congolais wana moto tango za na mobu to ba mvula ya kozwa carte identité accueilli na commune to na centre d'inscription accueilli apesi kombo na ye moni biloko biso awa boye toza le roi ba mboka msusu ya potote awa ezali région ou province oza muta province nini secteur nini collectivité nini ozomona nyonso wana moto akei ayebi yango akei pa baza kopesa ba carte d'identité alobi neti ngai boy Henri Mutombo Mikeni mukwa mulumba nganda njika kabinda vous comprenez nyonso wana opesi yango sima nango bapesi yo carte na yo ya identité carte wana ezo permettre yo oza identifier au fait lelo oyo soko oza na carte oki kozwa likama ekomelo na balabala na carte wana adresse na yo ezali ozo comprendre ozwi likama na balabala bakoki ko identifier yo à partir ya carte babi moto azwi likama epai ya vandaka eza epai boye bakei kopesa sango na libota na yo likama ezaka liwa te likama ekozala pe ntango mosusu obungisi pe carte yango bon lelo nde makambo esi emeki kobongwana na mboka bakozala bamoni carte na yo babwaki na balabala mais soko oke na babanke par exemple okuta soko obungisaki carte neti lelo toza na bacarte d'électeur okuta batia yango na guichet de sorte que ceux qui moto à se rappeler aleki susu wana azwi carte mais alors que na bamboka mosusu ceux qui moto abungisi carte na ye et ceux qui par exemple avandaka na njili mais abungisi yango
na Gombe a esika tozali bakozwa carte wana na baki na commune na Gombe. Commune na Gombe azana ba agent na ye atindi yango na njili. Ozo comprendre? Atindi yango na njili na par rapport ya adresse o eza na kati ya carte wana. Ceux qui eza na quartier Songolo parce que le chef de quartier on suppose que bazali, bureau ya quartier ezali, bureau ya commune ezali. Donc batindi yango na commune na njili. Commune na njili azu yango atindi yango na carte na bureau ya chef à quartier. Sikoyo mutu tangu yo bungisa ki carte na yo carte d'identité na yo oyebi que na kokende na bureau ya quartier donc on ko retrouver carte na ngai. Ceux qui ont retrouvé en côté au sali déposition na yo ba ko sala moni circuit nyonso na pesi wana ba olandela circuit nyonso wana ba ke ba retrouver carte na yo ba e ba pesi yo. Ozo comprendre? Bon, likama mususu eza ona ba ki ya kobungisa. Mususu e kozala okwei maladie na balabala. Ba koki kozwa carte wana à partir de l'adresse où dans la carte d'identité na yo ba ko retrouver et pas yo ozali. Toyebi ke biso awa boye na bamboka na biso ya ba tiers monde oyo donc le pays au sud du Sahara. Na ba condition ya Congo na biso yo mingi za ba paya bandi pardon bandi connaissance dans la mboka ba paya akoti ndelo mo lo meya kasi lo meya ngoko zongo ndenge nini il faut dans la carte wana. Tango dans la carte okomi batali a omos yeyo ayei na carte batindele mosolo bon mosolo ngo eza boni batali eza kombo na ye na machine kuna et puis na kombo na ye na ekokani na eza na carte bazwi misolo ba pesio lolenge pe azoza ko sala nini ba maponomi donc carte d'identité et ko permettre moto akende ko s'enrôler ou bien a komisa kombo na ye na liste ya ba électeur de sorte que mukolo ya élection à partir ya carte d'identité na carte électeur o yazozwa akei ko sala maponami na ye aponi moto oyo asepeli na ye kolandana na vision pe projet o motongo à Pesaki. Mendeko Henri Mutombo, tout son moqué parce que le bac n'est bandélé à l'époque, on attend Maréchal Mobutu, Basaki d'abord recensement. Est-ce que tout le bas après Maréchal Mobutu, tant au côté, on a un gouvernement il sima. Est-ce que recensement est quelque chose à matin? Des recensements et outo dernier recensement ceux qui mémoire nangai baza kolanda tant musu ba expert ba Hollanda ba limbisa et cause entre 80 et 84. Dans la précision penza ya mbula ngo basala kité mais ils ont entre les années 80 et 84 donc ils ont la fourchette ya tango wana outo recensement ne salama kino lelo recensement mususu salama kité évidemment ils ont erreur oyo bandeko azo kambalelo basalaki est-ce que zalaki basali yango avec une arrière-pensée est-ce que ils allaient qui n'encore peut-être manque de moyens parce que faut dire que recensement est singa moi pe condition belé hein mais solo makambo belé ils a manque de moyens ils a question de volonté politique obi Congo ezanga moyen té ils a mususu dossier mususu Congo ezanga moyen tango ba détourner ba mbongo belé ba tanga ono 15 milliards Panama Papers boy na boy mbongo wana ezeuta et utara na mboka mosusu et utara na Congo ezanga mbongo te eza question de volonté politique na programme parce que tango bato bazoya na bokonzi bato bayaka na programme boyebi que bato tozokende ko remplacer par exemple eloko nini basalaki eloko nini basalaki te basalaki boye basalaki boye basalaki boye basalaki te boye basalaki te boye basalaki tango yo oye siko na makanisi na yo ya kosala eloko wana donc eza question il y a volonté politique et puis un programme au baza koya ko question à volonté politique et puis programme mais na recensement ibsa biso tant que moimboka recensement ça maralo lengeni et ça répond à ko identifier ba imboka bango moko ko identifier ba paya et ça maralo lengeni et puis et sunga mboka na nini ba recensement ils a ba recensement administratif et puis ils a ba recensement on a évidemment koyeba motango ya bato au recensement les alaka il y a koyeba bana bazaboni bakolo bazaboni bakoko bazaboni parce que tant bazana posa baeba motango ya ba congolais ba ozokaka lokola ba 18 ans to 17 ans les lote o eza o baza ko sala le enrôlement pour les élections pour une cause pour un besoin donné mais recensement ezwaka moto nyonso ba recenser ba ebi que
ba Congolais baza autant, donc il faut basa lango mboka mobimba. Tout ça na bon, entre guillemets, parlons de 26 provinces, qu'est-ce que vous voulez, mais na 26 provinces, on a baby que na Kinshasa, bato baza autant, na Kasai central, ainsi de suite, donc bana ba botami boni, si comme na âge à 5 ans baza boni, âge à 10 ans, ainsi de suite. Vous comprendre. Et en plus, koye bapé, paya o baza na mboka na bino bazali motango boni, mboka boni bavandara awa. Donc c'est en rapport avec les chancelleries qui sont ici. Donc tout le baquet différence c'est entre recensement et enrôlement. Oui, différence c'est à Makassi. Différence n'angoza ya nini? Singili ba mboka ba ibaka ndenge makambango ya kotambola. Enrôlement ezali ko inclure tout simplement bateau yo bazak na mvula ya ko voter. Vous comprenez? Donc moto a sengeli na kosala maponomi. Et rien que pour voter. Rien que pour voter. Vous comprenez? Donc rôle ou ce que lingi bien fondé il y a enrôlement. Ezaka pona baye ba lingi bo baye bazana mbula ba sengeli na kopona. Ba députés nationaux, ba députés provinciaux, président de la République, conseiller communal, conseiller urbain. Ozomona ndeba wana ba sengeli na carte d'enrôlement. Donc eza à partir il y a 18 ans. Ozolanda ndeba ngo wana ndeba zali nantina ya kosala enrôlement. Mais recensement ezo moto nyonso ezaloti ko bota malelo ba yebi que na famille ya Omos azana mwasi, azana bana misato et ainsi de suite. Baye panangai Henri Mutombo azana mwasi, azana bana mibale, ainsi de suite. Donc bipai na bipai bayebi que na Kinshasa donc recensement eza kozwa moto ne faut pas kende tina kabe akamwa, faut pas kende tina nganda habilité à kosala ngozali ministère nini parce que singil ministère intérieur. Ministère intérieur ndé muto asala kango na bato ya statistique. Donc ils doivent un ministère à plan, ministère intérieur na bato ya institut national je crois de la statistique. Bon on basala ka mosala wana ya kosala nini ba enrôlement. Donc aux ministère intérieur et là bangonde bazana na mokumba ya sécurité, ministère à plan donc bango bazala na mokumba évidemment il y a comment je peux na expliquer un peu ba comprendre parce que plan aye barake nakati ya mboka makambo boye eza ko salama sur tel secteur sur tel autre secteur. Donc ministère à plan, ministère à intérieur na bato ya statistique ne va travailler en parfaite en étroite collaboration pour pouvoir faire le recensement. Alors tout le baké tilelo na mboka na biso to ebi na no nombre ya population ndenge to comité densité ya population to loba to ebi na de parce que recensement ça amite. Démographie ya Congo eza ko kola tellement makasi autre bakalelo 70-80 millions eza ba estimation. Donc baza ko se baser par rapport ya croissance par rapport à recensement tout ça là qui vers les années 80. On comprend donc Bazako se basé par rapport on estime mais Roumeli depuis les années 80 Tito Komasiko Batopé Belé est-ce que c'est normal que dans le pays bazar organisé Tisiko tout se référera toujours dans recensement et ça marque vers les années 80 pourtant siko densité de la population ça koya mikola miko mais ndé on a le bité papa et ça question ya programme et ça question ya vision. Donc ceux qui n'ont pas anticipé na ebité ndentina yango singeli na congolais mbalo yo tanga ko kende kopona asa maponomi ya malonga et puis maponomi yango soki salami baye batangami ko loba vérité ya maponomi ya congolais baloba ndenge singeli parce que exact likambo ya programme na vision de kanazo insister bokoki koyate que ozwa bokonzi pona ko salela mboka osala makambo o esengeli ko sala te parce que depuis Kondo Mobutu a salisaka recensement na tango na ye il y a eu quand même Laurent Désiré Kabila a bengana rien à pouvoir il y a eu président Joseph Kabila pe oyaki depuis 2006 to ba 2001 on est qui mingi babata marasima nango pour dire que ezaki anemoko ya babitumba mboka ezaki ya kokabwana donc il fallait qu'on réunifie mboka. OK, la réunification a été faite 2006 tout ça les premières élections. Pourquoi pas à l'époque là ba initiaki recensement. Pourtant nakati ya
programme na bango ainsi de suite et sengamayi que recensement na esalama etikala ko salama te 2011 p tango azongi susu na lolenge o mbatu nyonso bayebi recensement opé etikala pe ko salama na lolenge ya élection hein ouais mais na ba élection ça a été des élections contestées. Donc monaki ba ils sujet du jour te mais yango photo le bana lolenge o esalama ki mutu nyonso ayebi yango na bina lolenge ba élection pour moi élection o ils contesté donc entaché d'innombrables irrégularités oyo ceux dans le biso ba ono na tangi so comme Monsengo au Monsengo lobaki les résultats ne sont conformes ni à la vérité ni à la justice. Vous comprendre au pays Union européenne ba observateur tout babaki bazaki que non élection les aki na ba irrégularité belé au président Tshisekedi après ta qui peut serment. Donc aux moments là que bon c'est pas le sujet du jour mais tout ça ko lié ba tout ça ko peut ça ba illustration tu as quoi analyser hein tu as quoi analyser par rapport à la réalité on a la réalité donc voilà quoi. Donc c'est pour dire que ça dépend du programme. Donc les lots aux mokonzi to boza bakonzi mutazo bokonzi motazo on a batu mokonzi azarana ba conseiller azarana ba ambassadeur azarana ba député azarana ba ami azalaka na batu belé oyo asarana ba musala donc esengeli ete bato bazalaka na ba programme moko boye oyo eza ko sala que mboka ezala na makoki ya koyeba neti tozoba makambu ya recensement na enrôlement. Donc il faut tango boza ko kamba boye ba que non tozana ba congolais boni yango pende ekopesa bino comment un tableau liboso na bino po boye ba tozana 80 millions tozana 70 millions ya ba congolais et sengeli na biso ko sala nini pona batu wana ozolanda parce que lelo oyo tango au botibana il faut ozo budget na yo ba effort na yo eza en rapport ya nombre bana ozana bango n'est-ce pas en tant que père obi ke nazana bana 6 donc lutte na yo pour l'homéostasie donc la stabilité financière acquisition financière oyo zoluka effort oko fournir et kozala en fonction ya bana oyo zana bango bo sikoyo biso awaboye ba konza biso ba effort ça effort entre guillemets il faut-il encore que bazana ba effort salaka ba effort bosala en fonction de quoi bato boza ko kamba boyebi motango na bango te mais ndiko Henri Mutombo tout ne pas tous pas tout monde ba congolais belé ba vendre pe na ba pays mosusu mais bazaka na problème difficulté surtout ba na mikili ya poto bazé belé pe ba Hollanda biso bazaka na difficulté mingi à cause peut-être ya mokanda na moni ndiko moka na France à lobby na sali 10 ans mais na sali mo malonga te po na za na mokanda te mais eloko ni ko na pays moko songolo pakala oyo ba ko kokate ko identifier bato ba vendre na mboka na bango tout peut ko identifier ba imboka na bango moko po. Mais il y a un tu vois biso eza question ya volonté politique eza question pe ya programme tout monde qui na 2015 gouvernement actuel balingaki basa la recensement alors que recensement wana ils allaient quitter pour l'objectif hein sain ils allaient quitter pour l'objectif malsain retardé donc on ndenge bino bato ngamo mosusu bokanisaki papa pour bino boza ba prétentieux des fois non bo défendre makambo plusieurs fois balobaka que tant tu avais dénoncé déjà depuis 2013 2014 2015 tant tu as dénoncé au tozobenga glissement on nous disait que Zaki va procès d'intention les deux hommes on a polé au baki to solo lango komi ko kama ba référendum nous on a dit ça depuis quand 3 ans avant hein bah Zaki procès d'intention chapeler des mauvaises intentions le to komi donc c'est pour te dire que quand nous dénonçons les choses ils attaquent que parce que to zappe ko luka pouvoir parce que non on dit la vérité parce que to lingimboka etambola malonga donc aux hommes la recensement au lingai ko ba ça quand même au NIP ils ala kate pour na ba objectif moko ya malamu et pour na ba objectif ya mabe vouloir retarder les élections comme on l'a fait maintenant pour pérenniser le pouvoir ya bandeko baza ko kamba mboka lelo vous comprendre donc recensement na Congo est difficile actuellement pour l'année. 2 ou 3 raisons majeures. Bah, infrastructure, exaté. Nzela. Parce que ceux qui, au soleil, dans l'Équateur, dans Guémena, dans Lissala,
na ba mobayi mbongo kuna solo na bango solo na bandeko bazana ba bakasai kuna ba ebisa yo nzele ezate ba administration na biso. Est-ce que vous avez une administration dans ce pays? Administration ezate okende ba place mususu boy policiers à la raté, bureau à l'état ils à la raté. Vous comprenez si que ça la recensement des. Donc on a un problème d'infrastructure, on a un problème, il y a administration. Donc ces deux déficits, ils ont tellement makasi que recensement pour Esalama, il faut bamboula et belé. Donc il faut plus ou moins 4 à 5 ans. Vous comprenez? Donc ils ont ego salama na mandat mobimba. Donc président Kotineti lelo boye na 2017 a boye ba a contacté na janvier ba bandi recensement. Ti tant so akende aussi sa mandat liboso na ndep recensement sili. Alors moi na mboka rimoto moto so ngana na buku mama ekolo to pe constitution na biso. Est-ce que zo pesa ndingisa na bana mboka mosusu akoza za na bonya za mayele mais na double nationalité. Tout le monde qui ndeko sami badi banga tant azwa ki pouvoir azaki pe na nationalité mosusu ba il a fallu à dénoncer la nationalité mosusu. Est-ce que bako na constitution na biso peut ça pe ndingisa na motabongo à travailler? Papa, tout temps la constitution est bien. Notre constitution dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Deux ans moko obé moko. Vous comprenez? Constitution ya Congo congolais yeba yango. Et lobby nationalité congolaise est une et exclusive. Donc moko obé moko. Nous avons la double nationalité. Et ça kolaki ça la faiblesse ya mboka na biso. Faiblesse ya justice na biso. Vous comprenez? Donc toujours ça la makambo parce que tout ça a besoin d'atteindre objectif moko boye, peu importe la procédure, peu importe le processus, peu importe l'olenge kane sengeli ko salama pourvu que objectif to atteindre yango. Yo kanisi que tango badi banga monsieur Zara exemple yo pesi basé belé mokola ba élection o isamaki ya France parce que ba français bazana na makoki wana ata soka za na étranger a voté na ambassade de France to monaki bato aza député aza ministre akekuna ke ko voter to azalaka ministre akekuna ke ko voter en tant que français. Okay. Alors que asali musala awa comme étant congolais ozomona. Donc eza ba biloko moko il faut to tika yango, il faut to respecter mibeko na biso parce que kozala na double nationalité ceux qui osa eza mabete. Vous comprenez? Nous avons une double nationalité nae. Et ça m'a bêté. Mais na tango oyo constitution na biso esengité que moto o azo sala musala ya l'état a na ba nationalité mibale, il faut qu'on respecte yango. C'est constitution na biso mibeko na biso eboyi ete moto tango za ba nationalité mibale a sala musala pour na l'état te. Faut pas tout sala yango. Au cause de la double nationalité zala conseiller na cabinet ya mokonzi. Mokonzi songolo sala ba faire na yo. Vous comprenez la double nationalité na yo. Mais tango esengi na ko comme ministre, ko comme député, ko comme président, ko comme gouverneur, ainsi de suite. Esengi na yo te dans la double nationalité. Po e mibe ko na biso amboka boya. Mais ba imboka pe mosuba ko senga ngo likamango pe la double nationalité. Est-ce que tu peux ko revoir constitution na biso par rapport ya et le qu'on a posé son pe ba imboka mosusu par rapport à identité. Papa Congo na minute tu as besoin de le te. Likameza makasi. Tala omoni ba ndeko na biso baza na frontière na biso. Baza ko envier Congo makasi. Vous comprenez? Baza ko envier Congo makasi. Et likambo oyo ya balkanisation, il faut to barango que bato mosusu ba ko profiter nango sima ya double nationalité wana. Uzolanda. Donc tokoki kondima yango te pour l'instant. Tokondima te ceux qui moi na ya Congo aza libanda à acquérir ba compétences, ba connaissances ainsi de suite, aza na posa ya kozonga kosa musana mboka na il faut à renoncer à nationalité moko. Nationalité soka aza na besoin zonga na Congo asala nini asala musala na mboka na il faut à renoncer à la nationalité na yona parce que bo tia double nationalité bo bindenge toza na problème à casse na ba voisin na biso.
ozolanda o baza ko envier mboka baza ko linga mabelele ke ndambo ke ndepa na bango ainsi de suite ali boko sala erreur anengwana na ndenge pe toza état faible ba koti ba profiter ba sali o ba lingo sala non pour l'instant on en a pas besoin donc koyoka yo bien on lingo lobake soki lelo carte d'identité to pe identité to pe recensement ça mina ba condition ya bien et ko songa biso projet à balkanisation bande comme ça bazaka nango pour mboka na biso to éviter encore. C'est l'un, je dis pas que c'est absolument, et dans le but que ça yangonde sengeli ko sala, mais eza eloko yo et eza ekoki kotia kozongisa moi sima, moi makamsusu ya mabe. Ozolanda donc non, balkanisation ça n'a rien à voir avec l'identité, ça n'a rien à voir. Faut pas tout mélanger. Parce que baton souba bito koyeba qui est qui et qui fait quoi. Ata sans carte d'identité to yebi qui est qui. Ata sans carte d'identité. Vous assure. Toyebi. Même sans carte d'identité. Toyebi qui est qui. Mboka biso toyebi. Toyebi bi colonie ni toza. Parce que tout le monde même l'enrôlement déjà bakangi ba pa mosusu bakangi ba Rwandais oui, bakangi ba za ko s'enrôler hein. Bakangi ba Rwandais, je crois les Ougandais aussi ba s'enrôler qui. Bon, bato wana bakende ko s'enrôler. Est-ce que ba saliango na bato batindi bango to lokola baza ba réfugié awa bakende ko sala yango tant mususu po bazwa facilité ya ko meka ko bima na mboka hein, ko tambola et tout ça profiter de certains avantages en tant qu'autochtone ou en tant que fils du pays. Donc il ne faut pas non plus qu'on fasse l'amalgame surtout hein Moko il faut ko meka ko juger ba acte ya bateau na lo lenge moko pe lo lenge mosusu. Donc faut pas qu'on fasse l'amalgame sur tous les points. Il faut nan kolka ko ba motivation ya bateau inde ki ba pa o ba inde ko se faire enrôler ezaki nini. Donc moi je crois que c'est ça. Tango mosusu batinda ki bango pona objectif songolo yolanga to éviter. Tango mosusu pe ezaki kaka bango moko bon ba se faire enrôler ba na carte wana ba bimalokola ba congolais pour ba bénéficier na avantage songolo sans que évidemment ils ont la motomoko à tindi bango na sima. Donc il faut tout ça kana moi alors l'autre tout ça ko vivre on est ko vivre ni na loba ki ne bandeli ki na système provisoire et puis na système o ya ngam mosusu loba ki sous réserve parce que population ba ko mona yango na te mboko ya ko traverser pour bato sous barozi ya maponami banungu nungu monsieur kolobama na c'est balingi ba sa référendum et tout parce que biso tozora ba makambo population balobara na ba cité na ba quartier to yaka nango awa to traiter yango sans tabou pour que moyimbo ka to esika azali a contribuer et puis a eba nini mboka na ko traverser mais na moment oyo ti to le kana ba élection ti gouvernement mosusu ya oyo peuple ba ko voter tondima d'abord ndenge to vandi boy sans carte d'identité tondima to za sans carte d'identité ndeni ba sala ba enrôlement. Enrôlement de ça, enrôlement de ça, mais carte ou est provisoire. Oui, mais yangwana na kozonga kana likambo ya vision politique. Na kozonga likambo ya programme. Vision politique na programme il faut bosser nango parce que le mandat bato ba ko diriger et comme presque na souka je pense que t'es presque t'es ceci là. Mandat est ceci là, mandat est raté. Mais il faut bato mususu ba il faut pas voter bango. Oui, mandat est à sous mandat c'est ceci là kala. Faut bien préciser les choses. Donc omoni mboka bakamba on a urgence té na vision provisoire té vision provisoire ya ngozo mona ndemboka ezo tambola chaque fois faire les choses de manière urgente. Il y a rien de solide, il y a rien d'efficace qui ko se pérenniser tala banzela batongi ya banzela provisoire omoni ndenge sika ekomi tout ce qu'on a fait dans ce pays depuis Mobutu Koutatiki mwa babiloko mususu et qui ne sait ko wumela lo lenge mo za seko mais depuis 16 ans bondi ma rappel bato ah papa s'il vous plaît depuis 16 ans tout a été fait de manière provisoire ozo comprendre donc quand on oza ko fustiger wana c'est pour cette raison nous vous disons il faut que tout ça là très attention ma ponomi esengeli ko salama pe e ko salama esengeli ko pona ko landana na vision pe programme ya moto oya koya donc projet de société oyo eza ya malonga oti ko loba eloko moko wa nazoka ngo mingi constitution na biso et lobby et boyi ko ça la révision constitutionnelle constitution moko ta mokile boya révision
mais ils ont un article oyo malheureusement na matina constitution na ngaite sengela ki na ngai komata nango pona meka to meka kotanga limbisa to meka kotanga na ba to tanga ngo bandeko bazolanda biso bayoka constitution na biso et lobby uto tozwa ki indépendance on est dans l'exposé des motifs uto tozwa ki indépendance kino lelo donc lelo wana tanga bazana Sun City bazo comme constitution mboka na biso eza na kimia te eza na bitumba tango nyonso po ete confiance ya peuple vis-à-vis na ba dirigeant eza te ba institution na ba animateur nango bazaka illégitime vous comprendre alors pona ko pekisa koko soana ko pekisa bitumba ezaka tango nyonso esengeli ko pesa confiance na ba animateur na ba institution na yango wana article 220 bakoki ko toucher yango te forme républicaine syndicale bakoki ko réviser yango te nombre ya mandat peut durer na yango bakoki ko réviser yango te vous comprendre alors que ba article mosusu on est peine de mort on est na habité pour na eloko songolo to pakala bakoki ko modèle au président a pris ta serment article 74 je crois ou 74 je crois qui ko modifier yango tango mosusu ceux qui basengeli ko sala yango mais pour na nombre peut durer à mandat ya mokonzi ya mboka jamais pour na makambo etali syndicat jamais donc ça na article mosusu bakoki ko toucher mosusu baki na ko toucher mais oyo etangi nombre ya mandat peut durer nango jamais o etali makambo ba syndicat jamais de la vie bon sikoyo nini balobia waboye ndenge bango balobaki que gouvernement baza ko kamba lelo ko bakende ko signer ba arrangement particulier na palais du peuple babi keza accord ya Saint-Sylvestre n'est-ce pas ndé bazo sala musala babi boyete to koko bon ceux qui eza accord ya Saint-Sylvestre on a baki makambo référendum et sala matin nazana ngo nazana mutuka soki moi ezali moto akende kozwa ngo totanga accord ya Saint-Sylvestre lobi référendum eki ko sala maté troisième mandat pe eki ko sala maté eki ko zwa maté to landaki eza bandeko moko ya bino ba panzi sango soko ndi olingi na tanga kombo ko tanga kombo bon bango basalaka babengaka sondage na chaîne ya bango balobi 82% Congolais lobi référendum T. Papa, boni bolingi batomboka tango nyonso. Boni bolingi mitema bato et pasuka tango nyonso. Je pense que yango wana to akozwa moi temps ya réflexion na ba réalité wana nyonso surtout parce qu'il faut dire que les lois enrôlement za ko salama mais tant enrôlement ko salama carte bato ba kozwa. Et après carte d'identité, mais za carte d'identité provisoire. Alors, tozo pe maman moké et bongo tozo zonga poto kota pe na likambo ya enrôlement. Olingo tchanini mindule. Les programmes ils ont déjà établi. Je pense qu'il y a 9h à besoin bulletin. Information ceux qui mindule na bisa ko tia mindule te. Donc il faut comprendre hein, musique qui peut accompagner Kabiso, musique qui pousse à congolais surtout na réflexion. Les programmes na biso sengeli ko respecter yango ndenge sengeli parce que mindule ils appellent important à travers mindule ba misa pe mosusu ba appellent conscient, ba pe ko conscientiser ba imboka na baloyimbo na bango même lenge ya ndeko l'existe légal hein o ayemba espoir parce que makambo to ko lobela lelo il faut tout réfléchir ça to réfléchir kaka na ko lobate to réfléchir en tout aux pousser biso na réflexion ezana mindule ezana babuku esengeli to tala to eba o ya lobi nini o asali nini parce que bato ko ba alpha blondi balobaka na ko komata balobaka na mindule bino bozana ba alpha blondi na Kinshasa to na nyonso to bazali bongo bandeko l'existe so kozana tembezi to la bongo l'existe aza ba fesengeli kaza yemo aza congolais a mona mboka to yoka ye na nzembo ayemba espoir et puis to kozonga poto zo pe bulletin espoir parce que congolais a un espoir ça ba réalité na biso ya mboka to kima yango to kima yango po ani to yoka avant que to zo moi transition ya loembo existe espoir et puis to kokutana juste après pour continuer na likambo italien enrôlement parce que to ko zo pe ba carte d'identité mais ça provisoire to pe
koyoka na konoka ye bana bagangi ye usiku Yesu atuni bango botie kondima na bino wapi ye kondima na bino wapi ye Yesu simbola kilopoko mule yokela kiye ebongonga mwana na moto na belela yete na kumisa yete orabi eya yone munganga yomoka usiba pote yone munganga yomopangu sipinzolie yonde munganga yomozongi sine sengo e baboti nanga bakenda lilita na yokande koyoka e yaya sembola e yaya sembola loboko yakakokata likambo na ngene kimonene yaya sembola e yaya sembola loboko yakakokata likambo na ngene kimonene naleli ye soki nalingaki yokolo ye na motema na ngai ye soki nalingaki yokapa o na motema mobimba ezalaki te mpona mona o bapasi na bapasio ezalaki te mpona mona o binzoli ye sembola loboko ye sembola ye Zambo yo asala adamu loboko yesalaka ewa ye sembola ye sembola ye donc est juste que ya koluka ko baksa sur moi boanya ko baksa mama ele pour la bino alors ndiko Henri moto côté na deuxième partie na biso émission les gens peut aller enrôlement parce que tu ko lobanga wake c'est vrai enrôlement za ko salama mais ba ko zoapé ba carte d'identité provisoire alors yo donc moko ya baimboka d'abord lecture nous sala le lenge enrôlement za ko kende bon enrôlement et ça la malango mais na lo lenge ya programme yo ba na lo lenge ya ba objectif na ba ligne ko atteindre donc CNI na lo lenge za ko sala ba enrôlement ya o CP Sabino te enrôlement ça bino boya nyoso mais na lobi ce qui est lo ça malamu to lo beza malamu ce que le ressai mabé, tu veux ma bête. Si tu lingi pour un bonito bamakambu, ce que ma bête, tu vas malam. Yo qui kondima que tu as une expérience précédente, il y a enrôlement, il y a 2006 et 2011. Makambu enrôlement et ça m'a dit que ça m'a siko. Et ça m'a dit nous mon amave. Papa. Parce qu'enrôlement ça salama pour permettre baimboka yoka ba pour na bateau bon ba yoka yoka toi quoi pourquoi bokoki ko banda enrôlement na kati ya capitale auto bana na 4 communes après ono to sala ngo Kinshasa mobimba entre temps tango baza ko sala ba enrôlement ngo bateau boche wana ba opérateur wana ya saisi ba yebi na bango kutu bureautique te pour moto comme Henri Mutombo Mikeni il faut avoir 30 minutes à la H E N ezawapi R Y donc yongo ba ke bandeko ba che bango baza na qualité la majorité des gens au bazan la machine wana
baza ba profane ya bureautique ba yebi bureautique peut-être machine wala ba tie ba ya machine asika il faut ba mais ceux qui ont machine asika former moto te za ba ordinateur oyo traditionnel moto nyonso yebi nano komi kuna te potala makambo za ndenge na kanisi na okena bandala lelo so na sisi na yo na okena zo carte na bandala bon kende ceux qui ozu carte ngo ceux qui ozu carte ngo kaka lelo ngai lobi tango to kutana yo olakisa ngai carte wana vous comprenez comment tokoki kosalaka makambo soni boye oza makambo soni arolema pe comme ramasoni te lolenge ya kosala musala ngoza makambo soni. Vous imaginez, on commence même à monnayer oye wana policier à place wana pour oleka le roi de baza ebele au pied moi 1000 francs moi 2000 francs pour ko tsombango okende ko s'enrôler bongo kende. Est-ce que ce monde est normal? Tango boyebi que toute la population moko danse. Mais vous ne pouvez pas mettre une machine dans une salle. Vous ne pouvez pas non plus mettre 2 machines. Au moins une dizaine, papa. Et dernièrement, ndeko bazaki na kone nanga. Abino, ko banda ko privilégier mingi basi. Si on enrôle 10 femmes et puis on enrôle un homme. On enrôle 10. Est-ce que pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas les Congolais? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je suis passé dans les cas qui dernièrement na Kotanga et c'est le côté presse na RTVS 1. Il y a eu Elenge Mobali mort na lingwala a s'enrôler 2 fois. Et pas Mosusu Gabriel Togome et pas Mosusu Gabriel Tonsome. Voilà faute ba robeta machine. Mais ça papa, l'erreur est humaine hein? Non. 2 fois à 8 cartes dans la 2 cartes d'électeurs aux erreur est humaine. Aux erreur est humaine dans la même salle. Homos. Ba inyama likamni. Likamboni nous au côté là bato ça la non tout ça ko analyser ya ko question au côté la mototé hein au côté la bango tu ko sola parce que yemoko moto ko kamba seni alobi ki bato bazui baza compétent ya ça oyo ya seni ozolo bawana président nanga aloba ki était ba machine oyo bango basali o bazana ngo soki ngai Henri Mutombo na si na s'enrôlaki déjà soki na yei lisusu comme langue ko bima ba ko kanga ngai et bima ki na monoko na que non nouvelle technologie o yemba loyo ngai na si na s'enrôler soki na 2 fois ba taper ka comme langa ta mbala moko donc ce ka mutameki susu no na ya susu na s'enrôler 2 fois ba ko détecter ngai le kuta parce que preuve ezali Togome Tonsome la même personne ayant le même prénom et la même adresse. Je ne suis pas nazo décourager batouté ke bakende ko sala enrôlement te d'ailleurs nazo tinda bat bana Congo bozolanda ngai bino nanga mola bino bozaka karabo yoka na 2006 pesa yi karabo après na suka tango enrôlement zo sala bozo tinda bat na bino te to bozo coach mois d'août après bokolele susu na monora mboka susu tango ba ko sala tuna barumbu base na ngai za barumbu na bisayo nazo leka tango nyonso na sala nazo leka nazo ebisa bato kutune nazo babwe bana barumbu bana Kinshasa lingwala donc toloba lukunga mobimba bokende ko voter parce que tous en a besoin il y a ba voix na bino et puis Kinshasa mama bokende ko voter bo hésiter te bokende ko voter mais il faut ce que nous sommes en train de dénoncer toujours aider nanga ayeba musala yo sa malamu te po abongisa bozane ko aider mboka toujours aider mboka mais moto aza na prérogative aza na mission ya ko sa musala tant que vous avez information on te pour bateau ya engagé bakoko ça y est yango tozolo ba pour aye ba bongisa et puis batika lokuta automoni na ba banderole 100 000 emplois créés papa 100 000 emplois créés vous vous imaginez est-ce que vous allez se représenter 100 000 emplois créés bon bino boko tango de te pour papa bateau yo bazuwana baza ko beta lettre H lettre E na écart il y a 5-10 secondes on a des emplois créés parce que ce sont des en règle générale les alara temporaires les gens comprennent moi je suis un gestionnaire de ressources humaines papa attention les bateaux temporaires dans un premier temps parce que il y a un besoin
qui se présentent, bazu bango, c'est Moussala, tant Moussala enrôlement aussi là ici, on a besoin de bangote. C'est ça là que vous appelez 100 000 emplois créés. Il y a un motuno ndeko Henri Motumo parce que quand on a le bateau, on a boké bien. Motuno moko ya ndeko akomi awa merci papa au moins pour na émission ndeko Henri Motombo aibisa biso naino pour na nini président ya parti na ye honorable Martin Fayulu a proposé qu'il loi pour la carte d'identité. À tout niveau, bon. C'est honorable parce qu'ils ont makambo ba belé ba honorable bazak dans l'Assemblée nationale basal. C'est que de quoi on a l'information té. Il me donne information et biso. Information na PC ezaboy. Asi a proposé yango kala à vérifier. A proposé qu'on ba lobarani na proposé la loi où il a proposé ka. A proposé yango depuis kala, je crois si j'ai bon souvenir, il ne faut pas que je dise n'importe quoi, mais je sais que le président Fayulu a proposé rien. Bon, en fait, tout le Kakakobima n'a pas débat de personne. Vous comprenez? Tout quota na dimension, il y a un débat d'idées. Il y a un autre ça chaque matin en mais il y a un autre na o a pesi question na pesi mbote auditeur il y a télé CTC Kazali tout ça là ba débat d'idées ko encensé batu ko déifier batu ya ngo Congo na biso na libulu parce que moto za na ba limite mais tant ba idée makasi ezali batu ba kosa musala en rapport ya ba idée on a tant batu na ba kokende ba idée otikala bato musu ba ko ba kosalela kolana ba idée na comme président Obama lobaki que il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Et non des hommes forts. Vous comprenez? Donc voilà. D'ailleurs, les hommes passent hein? Et les institutions restent. Ah oui. Voilà. Donc, tout ça va débat idée. Tout ça, on a autre il faut se unir à la sérieuse. Quand on a la sérieuse, à ça ni. À la sérieuse, à ça musala le lengue et sengeli. C'est-à-dire? Ça veut dire enrôlement et salama bien. Au baza kosa musala wana baza bato baza qualifié baza compétent baza bato te au ba tete wana baebi kosala baebi kosa musala malamu te. Et en plus de cela, sur les 969 centres d'inscription au ekozala sur l'étendue ya Kinshasa et za la bateau baza qualifié et puis lisusu bandeko baza na Kasai. Il faut enrôlement et ça parce que on ne peut pas prétendre organiser des élections à Kinshasa, na Congo pardon, sans que le peuple nyonso ya Congo au Kasai pas à la partie base à la élection là. Donc place au déjà Kimia et Bandi Kokota, banda kosa ba enrôlement et puis le lenge baza ko bunda pote Kimia et Kota bipa nyonso na Kasai, enrôlement ke ndeko sala makuna ba sala ngo bien, ba sala te dans le but ya komeka affaiblir nini nombre ya ba électeurs na place moko boye et play pas musuba mekomatisango parce que toyebi ba calcul politicien ndenge ezala côté za bastion ya opposition il faut tout ça de sorte que participation il y a enrôlement et en assez côté kuna ezara favorable à pouvoir tout ça de sorte que participation il y a enrôlé et likolo makanisi mabe wana ezalate bato baza bato bazo sa musala je crois que baebi nzambe je crois que baza na valeur baza na éducation bazo epai na bango ba sa musala lo lenge oyo esengeli na bomoto na boanya et puis na bonzambe kati na bango nde bongo musala osa malamu nde bongo Congo na biso et kotonga malamu tant to na kosa musala na ko bangaka nzambe na ko za na valeur et puis tenant compte ya éducation au tout ça nango plutôt que tout ça la kaka pour na ko sepelisa ba pesi biso makoki ya ko za bisika tozali surtout on osa musala malamu na lolinge on a proposer ndemboko ya biso kotomba. Mais pourquoi bino bato pe bwana ngambo mosusu bwa kubanga parce que ngambo nini na ngambo opposition bon ngambo opposition to ba congolais te boza ba congolais mais bien sûr mais babi ba musu ba hôtel ba mona ki boza ba prétentieux bozolo ba makambo mosusu avant même que ça là ba ko ça enrôlement pour bato bazo d'abord carte d'identité provisoire et puis songa bango ba voter bino bokomi déjà babi référendum te pourquoi makanisi wana bwa ko zwango wapi papa yo oyoki bato ya ngambo
na lo lolenge uzakolo bato ngambo mususu kuna te mouvance kabiliste yo ozo ka bango te pe bango bazobeta sete mambo ya référendum yo ki angote oki on na ino ki angote mais le mot ça mité te mais yambo ilikambo ça moto na moto aza libre opesa ye makanisi meto ko se commander sur le terrain yambo ndako etongama ezaka na makanisi ya moto yambo somba sapato ya kitoko oyo lati na costume ya kitoko oyo lati ozaki na wana makanisi ndenge moko pe na avant que osomba ndongo lati kitoko bongo ozaki na wana makanisi ezaka bongo te yambo loko esala me eutaka na ino na makanisi ozolanda ba ballon de C wana batika yango donc ba ko meka bino opposé to ba ko meka peuple ba meka biso te ba meka peuple biso peuple te ah loko bi ba ko meka peuple to ko appeler d'abord peuple yango mais peuple yango wana ah auto kay en émission to yo kay bien sûr to kay ka mingi te na 089 85 47 689 vous avez numéro na biso ya standard à au d'un moment ou l'autre hein kala mingi te et ko sunga na bayimbo na biso to ba olanda biso de partout ba kota en direct et puis moto pesa wa makanisi 089 85 47 689 vous avez numéro na biso appel pour continuer makanisi na yo na biboye na lobaki yambo au tia détente que ils ont prétendu ba lobié te baza osa mosala kolana na bakor ya Saint-Sylvestre accord yango wana elobi référendum te elobi troisième mandat te sikoyo makambo toko kaka ngaza posa kotanga bakomba ba pona sa ba publicité ya ofele te mais yo ki bango pe ba congolais ba holanda biso ba yo ki bango o toki ko consulter peuple toki ko sala boye papa na utaki koloba awa ezana ba article o to sala kutu etumba tout ça, mobilisation, touche pas mon 220. En 2013-2014. Ba beti biso ambata, ba fimbo na ba policier na barabala ko kanga biso ko beta so gaz lacrymogène. Tout ça répétition. Oui bien ngote, non rappelé. Touche pas mon 220. Parce que mon candidat m'aurait komamaka entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Ozomo na makanisi mabe ya bato. Donc ceux qui boboyi tout ça là révision constitutionnelle, mboke ko pela moto, to ko tumba mboka. Ozomona makanisi mabe entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Donc ceux qui boboyi to ça la révision constitutionnelle, pour biso to bumela na bokonzi to za nango, to ko tumba mboka, mboke ko tumbama. Et donc pour na pour kimyeza là, ba to singe ba ki enrôlement to ko sala. Et ça ka mpona élection. Parce que il y a une chose et sengeli congolais yeba. Confiance. De perdre confiance entre nous. Confiance entre Congolais et Sous-Mingité. C'est dû à quoi? C'est dû à la déception. À la déception des dirigeants. Cela est dû, est dit, pardon, l'icolo, il y a mauvaise gouvernance. Nabino fait battre opposition, la mongana tongo changer sika bat espoir na yo. Na lobby te opposition de bisonde to za ba santo. Na tongo bo lobby nga opposant. Na buto ko zo moi Kanyaka otie na poche. Lobby nango na tongo changer costume. Omos. Na lobby te que na opposition to ba santo. Na lobby angote. Mais ebele baza na opposition mais baza ba opposante. Baza ba satellite. Vous comprenez? Comme Jésus Alobaki, le diable vient, mais il n'a rien de lui en moi. Vous comprenez? Donc, ils ont le roi Bissoté, Bengami, République démocratique du Congo, sans démocrate, sans démocrate, il y a solo. Et Bélé Baza dans l'opposition, il tient le discours de l'opposition, mais Baza va opposanter. Mais le danger, c'est ça. Si ça, bon, Baza dans le discours, il y a opposant, mais Baza va opposanter. Baza, on a juste. Pour un positionnement, ba identifier ndembala sima, ba meka kotala, lolenge kani, bakoki kosala na ye mosala. Totango mosusu, ba si bazala na ye depuis kala, mais ba tindi ye sikoyo, akoma na discours ya opposition pour na kotia moi équilibre. Parce que ça existe, on connaît l'histoire, comment ça se fait. Surtout dans le Biso Africa, le pays comme Nalinga Goloba, au sud du Sahara. Merci beaucoup, Ndeko Henri Motomoto Akoba na émission Nabiso. Donc 089, donc 089 85 47 689, vous avez le numéro Nabiso à standard, et qui permettre à Nabaimbo Nabiso de Tobeta Rasete
chaque matin 7 ezali émission ya bino baimboka ba réalité na biso ya société tokozela mopaya pete to réfléchir biso moko lelo boyebi nde to koloba eza même ba député ebele ba sans mandat alors ba réalité to koloba ya carte d'identité parce que ba to ebele ba kozwa kpokoso car na makambo to kolobela aussi ko mboka ya kozwa pe problème ya ka pona makambo pe to kolobela oh lelo alors moto na moto sika azali contribution na yo mais to linga ba idée moko constructive c'est-à-dire qu'on peut ça makanisi oh pona ko baksa un plus to condamner karaté mais to propose à capé alors aux amours immo wa kolanda biso ndenge to lobby 089 85 47 allô oui allô bonjour alors, bonjour Massomos oui bonjour papa Damas depuis commune à Barumbo merci na bandeko nyonso oza kolanda biso merci na ndeko ari te invité na tongo ya lelo merci na bateknicien mpona mosala kitoko ok nalingi naloba mpona sujet ya lelo très très important balandi bino na début na bino nde bokomi na niveau bozaleli aza kolanda bino bien explication eza malamu mpona ndeko ari matondo mingi ya mpona défense ya nation parce que makambo tozoloba lelo po tozomona lelo biso ndenge bien avant nde makambo ezobandela boye nde biso bayimboka nde tozomona nde tozoyoka il faut bien avant tobalana kodénonce yango bien avant parce que tozomona ndenge makambo eza kokende eza malamu te toza bacongolais toza na mboka na biso butu moi toyokaka tomonaka tozomona ete ngonga oyo mboka mosoka mondenge ezokende eza malamu te importance ya carte d'identité c'est bien sûr que oui parce que nayebi te beaucoup des années lelo beaucoup des années mboka na biso esali nayebi te mpona nini carte d'identité ezalaka te parce que bon nayebi te bango mpe bazobaka kokamba biso nayebi te bakendaka na bamboka bapaya eloko na nalobaka na ngonga nyonso tomonaka ndenge nini bamboka basorganizaka mpona nini epa na biso la désordre mpona nini parce que makambo nini otomonaka ezalaka difficile eloko facile ezalaka na mboka se mpona nini tozomituna bakito mpona nini eloko facile ezalaka te na mboka na biso kaka makasi mais toza na bato oyo bapona démocratie bapona séparation ya bapouvoir bayebi lolenge nini baki kodirige mboka batanga classe universitaire ebele badocteur baprofesseur batu baavocat batututu kaka bango wana batoyenda kati ya décision ya mboka na biso mais rien ne va pourquoi mpona nini ekokotambola malamu te lokola bamboka mosusu bango bakendaka kotala soki tourisme sana soki ndenge nini parce que makambo nyonso ekenda bamboka bakuna bango bamonaka yango mais est-ce que papa Damas aussi au s'enrôler parce que na commune à Barumbu batiela bino déjà ba centre aussi au s'enrôler pour la carte de lecteur na provisoire ou ekosunga pe pour voter naza moimboka naza na carte de lecteur nanga na sarole ya 2011 jamais nakolekisa ye tete na sarole te maintenant ndenge ozokenda kati ya centre d'enrôlement machine eza moko tala bato sikoyo biso bakokenda koloba ata makwanga ya olia bon ere okofanda koebete pendant 4 heures ita 5 heures depose ya carte okota mpe 2 jours ozwi mpe te jeton mpe bakopese jeton mpe bazoleka te il y a un désordre total na makambo ya enrôlement ya mboka nani tozomona yango eza flou tozotia doute mpo nini baflou ya boye machine moko ya centre moko sikoboese 100 personnes mais bane bato ateni bato baza enrôler 100 personnes na ndenge nini alors bino baimboka bosenga nini par rapport à enrôlement ndenge baya kosala pour ke esunga bino bozwa bacarte d'identité wana provisoire eloko nini bino bokosenga ndeko mose baimboka bayebanga malamu bato baza kokamba seni wana bazala na pasi ya biso bakongo papa Damas akei wana ndeko ya Barumbu parmi bato soki bapesi yo chance na kuna na lukonga kuna okende okei chance yango ezali baélection ntango esalama
na gagné parce que na makanisi malamu pour mboka o na lobi boy. Allô. Oui, allô, bonjour maman. Bonjour papa. Oui maman, obengi biso ape kombo nani? Na commune Angali Mangande ko Sylvie. Maman Sylvie tozoyoka yo. Papa nanga journaliste na lingaki kaka na bita yo boy. Bino ba journaliste il faut beau contribuer na avancement ya makambo susu. Ndeko avandi pembeni na yo wana aza ko éclairer population. Aza ko loba makambo yo population ayebi te. Mais yo oza ko kata ye ozo linga avancer te. Biso population peut kaka na ignorance. C'est ça bien te. Ignorance des oboma mboka oyo. Makambo ya zolo na asinde motuti alobi eloko moko ya mabete na ezali vérité oyo ezali koyebisa population oyo alobaka lingala na ndako ayebi te constitution eza nini ayebi eloko te boye eza nini enrôlement eza nini te émission na bino eza bien mais boyebisa population makambo oyo ye ayebi te oyo bolobaka na français wana oyo bango bayokaka te. Maman Sylvie depuis et si qui donc problème était pas la bichose araboya donc je pense que mon tout azara la liberté on a s'exprimer ndenge singeli ndenge pe to pesi ndeko ari motombo agolo bato ko réfléchir ensemble mais et singeli to ba que contribution à mon tout est très importante tant que tu as ko réfléchir et le to monique est différent tout pesa le lenge wana te et singeli peut anticiper. Allô. Bonjour. Oui, bonjour papa na biso. Kombo na lobengi biso wapi? C'est monsieur Albert, la ligne partie à Moussala na Marianne. Oui, monsieur Albert. Par rapport à ce sujet na biso alelo, monsieur Albert, contribution na ezanini. Bon, contribution na ezali que seulement ezali mais mabe nango ezali que les ordres ezali makasi na ba centre pour que nous enrôle. Exemple que nous avons dimanche, n'habitude na travail à délai, na commune à centre parti à 10h, c'est la base 16h, ma quotidien a été tout le aussi pour voir ailleurs du président Antoine Barumbu, président Kakabubu, azo kota batu pour à Zawana. Raisonner que na kozonga tout, soit lelo, tolo bina tika musala la ngefono zo ko bono vacances. Ceux qui battent les bureau, on a même trois bureaux, vous allez bien. Parce que nous avons bureau pour trois machines. Parce que nous avons machine, on est à Data, on dirait qui a banni pour prendre des data lélo. Bon, tout le monde pour enrôler. Pour mettre au Fanda, il y a la commune. Il y a présent malheureusement le jour où on a dit que bureau à 100 pour nous s'enrôler. Mais Oyo, c'est donné que nous avons parce que toute la journée dans 100 semaines, nous n'avons pas quitté la côte. Nous avons souvent que absence dans la constitution. Alors, vous avez proposé nini pour na bateau na tout na misala ndenge ba ko sala. Proposition na ezanini. Pardon? Proposition na yo. Proposition na baba kisa ba bureau de enrôlement na école wana ba sala. Soki ba teka ka bureau moko trois machines de kosimba ba ko ba tout muki on dit ba ça ba ya ezele. Merci mingi. Merci mingi toza ko continuer kozwa makanisa baimbo avant que tozongela ndeko Henri 089 85 47 689 eza numéro na biso ya baimboka oyo moto na moto sika azali ba réalité tout boza ko mona na ba centre parce que eza sika to okene kozwa ba carte d'identité tolobi awa eza débat d'idée moto na moto apesa wa makanisa pour que to avancer ndeko Henri moto mo sepeli hein. Et c'est mon anga eza congolais à comprendre mamto oloba. Bato wana makamba lobi na onga na lobi. Tout se contredire hein. Oki même ndeko otiko benga sikoyo a lobi onga lobaki. Il faut qu'augmenter ba centre d'inscription. 969 centres pour une ville, il y a plus de 12-10 millions d'habitants, mais mon cher ami, c'est utopique. Oui, allô. Oui, allô. Allô. Alors, Baimboka beau comprendre parce qu'il appelle les arocos à moi moqué belé. Il y a un moment où ça bon, je pense que
bandeko bana technique ndeko Blanchard Kandolo na papa Jean Mwakadi bakosonga biso to bandeko na kontra bien oui. Tout ça la calcul. Parce que on attend à peu près 6 à 8 millions d'enrôlés na Kinshasa. Ça la calcul, il y a tout à 8 millions divisé par 969. Et ça là, et c'est le moyen, il y a combien par bureau. Vous avez noté que ça surcharge mon quoi que ça ranate. Vous comprenez. Donc, 6 tout à 8 millions. Parce qu'à Kinshasa, on peut enrôler 8 millions de personnes. Ça là, 8 millions divisé par 969. Et puis ça en moyenne. Ceux qui téléphonent, tout ça calcul. Tant au ça là, moi, pose tout ça calcul bon total là. Par bureau, combien de personnes, donc ça veut dire que la CENI donne la graine à moudre na bateau pour avec na dessin moko ya mabe. C'est eux-mêmes qui donnent l'occasion aux gens de juger mais justement danger parce que danger ça y a temps. Nangalobaki que juillet. Hein? Donc, na juillet plus un jour, bah aussi c'est enrôlement. Tout ça déjà dans le mois de juin, je crois le 7. Yo kan ici na juillet, enrôlement aussi là. Enrôlement aussi là. Rien que na Kinshasa enrôlement aussi là. Il avait dit qu'au mois de juillet enrôlement aussi là. Tout ça déjà affiché et tout ça, ainsi de suite. Le temps va ça la toiletage et bleu au mandingwana. Papa, tout ça sérieux. On ne sert pas un autre État, on sert l'État congolais auquel vous et moi appartenons. Donc, beaucoup de biso tout ça la mboka mosouté atape mo paya tango sele mosa so de futa ombo na ye par rapport à musa osala ça peut musala bien bon musala basala ngo bien teka po osala na mboka na yo ata osala mupaya musala sala ngo malamu mais bato pe ba otuna pe motuna ndeko Henri Motombo na temps ototikali nango enrôlement ndenge za ko kende bato ba kozwa ba carte provisoire est-ce que élection ngo pe motuna pe ali entre guillemets est-ce que vous avez ceux qui tout ça sérieux faut tout ça la élection ngana zozo ngara na likambo accord balobi que non gouvernement o eza awa eza selon accord il y a Saint-Sylvestre accord na lobi élection faut ça en décembre donc pour moi j'ai la foi que na décembre élection est salama et bon so il y a qui temps permettre té ba pousser yango parce qu'il faut tout tirer ba paramètres et tout hein ba pousser yango en 2018 au nos il faut que ba eloro moko Kondo président Etienne Tshisekedi père son âme asaki Moussa Mora makasi na basango bisika bazali na pesi bango mbote nzamba pambola bango patience ya congolais faut pas to memango na niveau moko boye et comme explosive vous comprenez les congolais souffrent élection et singeli salama pour rétablir la confiance pour rétablir la paix pour revenir à la stabilité, pour revenir à l'ordre constitutionnel, pour revenir à l'ordre républicain. Élection et Sengeli Salama. Parce que tu continue à boiter dans l'avenir mort incertain. Tu éviter ce qui est élection, boyer Salama. Je dis bien boyer et Salama. Na mobu oyo. Tu éviter l'obitongo yo tan ndenge. Il faut éviter biloko wana. Tango ba élection parce que des aboye, ils en a ba capitaux et belé ils a libanda mboka et koya té tant que situation est aux années zaboy alors tant ba capitaux ne zoyate qui souffre ils a yozanga ils a ba jeune ba Hollande biso ils a peuple congolais à souffrir parce que tant mboka ils a na stabilité hein ba capitaux et yaka et puis stabilité on ezalaka éphémérité ezalaka stabilité moko fragilité il faut de la stabilité efficace et pérenne. Il y a donc quand je dis pérenne, ça veut dire oh oumelaka. Il y a ça là parce que bah grande multinationale, bah qu'on investir pour 5 ans, 10 ans. Ils viennent, ils investissent pour 50 ans, pour un siècle, pour 30 ans ainsi de suite. Mais ceux qui viennent stabilité rara fragile. Il y a 5 ans, besoin de mon boulot. 10 ans, besoin de mon boulot. 3 ans, besoin de mon boulot. Mboka etonga mandeni. Parce que ils ont privé de batonga mboka partout, ils ont États-Unis. Et la France, tous à moi Angola ou bien moi Liban, bamboka ne tonga maka papa par les privés. Privé ne ya tongaka. Parce que azana ba capitaux na belé aye à investir tant on sali investissement wana. Allez, ba moko économie na bino et mati, ba moko misale monani. Vous comprenez? Pourquoi ba kiko ça délocalisation na Congo te ba Didas
ba Nike, ba grande firme wana. Pourquoi il y a ça délocalisation na Congo te? Renault a sa délocalisation au Maroc. C'est la publicité, pas un biso. C'est sa publicité to loba. Donc eza ma façon ceux qui peuvent Hollanda biso ba non, to se battre pour stabilité côté na Congo bango ba ya. Hollanda. Donc il faut stabilité ezala pour ba capitaux ya minene o eza libanda papa obi to za 80 millions de Congolais. So qui yo au sa donc nengoza boye costume yo la tiso ki za ki mto tonga ki yango. Ata 5 millions ya pamba Congolais asumbi costume na yo. Na $30. Obi Michel Boni aux anons. Michel Boni aux anons, mais tout le monde a chaque fois. Tout le monde a même en 2006 après enrôlement, vérification et pas contrôle, quoi banen s'enrôler mais par rapport à cas toi non le parce que tu veux les barolés là qui ba gozoaté na ndenge ba okende tout et tout to bi que maintenant on a tant on a nécessité. Mais est-ce que ça peut important après enrôlement na recontrôler quoi banane 8 carte d'identité provisoire dans la justice, est-ce que ça peut important? Oui, mais il faut que ça l'audite. Il faut que ça l'audite. Pas que ça va fiabilisation. Toi, ma casse, na français, ba Congo, na biso ba terme dans la mboko. Il faut que ça la audite interne et puis externe. Je parle na zolo ba likambu ya confiance. Ndenge za boye Congolais a dans la confiance, donc confiance entre peuples, confiance entre mabota, hein, peuple to on a français on a lingala, boyokani donc otia na elikia kati na biso ba Congolais eza souté. Vous comprenez? Il faut tout ça là na lombango to zongi sa kotia na elikia wana kati na biso pour mboko ekende liboso. Na yango wana soki enrôlement o esili. Et qu'on senga audit il y a fichier électoral et salama audit on est ça en interne et puis en externe donc ba to ba yé ba oti libanda ba technicien mususu ba yé ba contrôler ba sali audit wana ba tali doublon ezaboye ba longoli yango combo esali bo moto asi awa moto asi sala boye ba longoli yango ainsi de suite siko fichier o ya solo etikali po e mabatna maponomi eza bongonde tokoyeba ya solo bon tous à 40 millions, tous à 41 millions, tous à 39 millions électeurs inscrits pour le vote à venir. Ndé bongo eko sala malamu po ya solo tango maponomi yango eko sala mboka et tonga ma papa na ngai. Merci beaucoup Ndeko Henri Mutombo na ko signaler que vous allez chercheur et puis écrivain, vous appelez cadre et SUD. Je pense que tant moko ya ko traverser to na posa il y a contribution à Baimboka surtout jeunesse aux alliés à venir à lobby. Et c'est qu'il faut réfléchir, peut monter la motocycle à Zali, tu vas contribuer pour l'épanouissement dans la biso. Important, c'est la carte d'identité. Moi, je pense qu'il y a l'autre, la carte de lecteur, la carte d'identité provisoire. Et c'est le gouvernement, l'État n'a biso bateau baro kamba ba décider, va prendre en gros vraiment en main pour que tout le monde a ma cambouise à la bien. Tu es qui est qui et qui fait quoi. Par rapport à enrôlement, n'engé bandeko balobi, na makambo belé belé za koleka na ba centre de lecteur. Moi je pense que mon doigt au Kambaseni et Singeli apprendre compte na yango. Apprendre compte na yango parce que na matin 7 privilégiera d'abord l'intérêt général ya moka. Bato balobi wana ce sont des Congolais, baza ko vivre makambo wana na miso na bango partout puisque ba ko kende ba prendre compte na makambo to balobi en tout cas monsieur Henri Mutombo pour le loto soukisia, je pense que ça mbala soukate. Je crois si tout va bien, tous en mikolo ezagoya. Nangina lo baboué. Pour na soukisa. Pour na soukisa. Na pesi matondo na télé 7 nzamba sunga chaîne yo ekende liboso yo posa musamala nzamba pambola na libota na yo nzamba pambola congolais ko perdre espoir te yo zolanda ngai na ebisio ko perdre espoir te ko luka okende libanda mboka te to tikala awa to bunda awa mboko yo eza ya biso bomengo toza nango na mboka oyo to bunda biso to lia yango poso to kei to tikela yango bapaya bo kende bo s'enrôler ndeko nanga na seini bosa musala malamu bosa musala na lolenge oyoyo esengeli bobanga nzambe na musala bosala botika ba calcul ya mabe koluka ko gagner temps pona ko pesa avantage na moto nini obino boyebi obiso to yebite to sa musala lolenge esengeli baye parce que tant ba recruter moto pas sa musala so moto na musala malamu te balongola kaye batie moto mosusu bato botie na ba centre d'inscription obosi bosi ba plainte nde to sala boy ba sa musa malamu te na lombango bo recruter bato mosusu o ba yebi ko sala saisie o ba yebi bureautique
basa musala wana musale kende liboso bo ajouter ba centre d'inscription bo bakisa ba groupe électrogène vous comprenez de sorte que toi na premier courant yon a benga rasnel ministère ya ténèbres toi na problème wana courant ezalaka mingi mingi te ba bakisa ba groupe électrogène de sorte que ceux qui courant ekei ba groupe wana ezo relais musale sala matoke na lombango to sala maponomi pomboka ebonga congolais ane liki mboka oyo ekobonga jeunesse ala ya kotelema fongola miso to kosa